kombote na biso nyonso tu message oyo eza mpona bana ki koloba toujours courage na bino vraiment journal lelo ezosala pasi mingi komona makila bato ezosopana mpona kolakisa kiti oyo eza vide kabila kiti soki eza vide eza mpona moto mosusu mpe azwa place eza pasi mingi kotangisa makila ya bana bato Olive oza mama moboti soki okoki koyebisa mobali na yo makila ya bana bato mosusu ezokotanga eza malamu te kande ezongaka makasi epai ya nzambe vraiment bosala tension na place wana basakanaka na nzambe te courage na bana kini nasira bandeko nyonso bozolanda video oyo naza na besoin ya komimonisa te nasi nalekaka tous les jours et message oyo vraiment eza ya pasi ezosala pasi bafoto ezoleka na Facebook et bato bazokufa c'est triste donc Olive essaye un peu kotalisa Kabila ke non bobandi na premier mandat deuxième ti troisième ezebele donc botika place mpona kiti oyo ezolakisa quand même symbole ya kolakisa ke non kiti okoki kokangama nango libela te donc vraiment eza pasi mpe mawa mingi komona makila ya bakongolais ezotanga boye eza malamu te soki bozwi bana oyo bazobima libanda boremplace bango na bana na bino bomona ndenge makila na bango ezotanga na misu na bino même si boza badiabolo bokoyoka mawa donc Olive Lembe essaye un peu kotalisa mobali na yo ke ça suffit ya kotangisa makila ya bana bato boye puis mpona bapolicier congolais bozala nanu bato bo réfléchir na combat oyo na guerre oyo ezoya vraiment stop à la guerre na RDC Congo eza ya bino Congo eza ya ba Rwandais te Congo eza ya ba binemi ya ba Congolais te ba policiers congolais vraiment réveillez-vous makila ya bana na bino makila ya bakoko na bino makila ya batata mwasi na bino ekokotanga te na maboko ya ba Rwandais Olive Lembe basakanaka na nzambe te vraiment il faut vraiment faire réfléchir mobali na yo il est temps avant nzambe abanda ko agir na ndenge moko ya makasi courage na bandeko nyonso tu oyo ba perdre ba famille na bino vraiment ba mes condoléances na bato yo ba bimi pona koluka toujours changement na RDC vraiment ba courage na bana ya njili na minute oyo na yeko zoba information njili eza ya koinda lisusu makasi vraiment courage on est ensemble Olive Lembe il est temps ya ko faire comprendre mobali na yo que non ça suffit makila na RDC ezotanga trop